Pa Emmanuel David Elinzeza bana nao bazali na nzala bazali na posa ya kolia bilei omemeli biso na mokolo ya lelo liloba epesameli yo le roi David na kombo ya de sa création. Maintenant, Sabino, bato oya mayele ya mabe na bandoki na bango ba yebaki ke mboka na bino Congo mais ça monopole ya mokili mobimba. Quand le Congo souffre, tout le monde est manifesté le mal. Attends, na bisengoni nezoleka na mokili mais na semi tema bazana ba problème. Ata bazo sepela bazo tambola na bavion bazo sala oyo balingi basala mais na yebisa bino bazana kimia te oyo bazo benga la joie d'Israël, la joie israélite bazana yango te bazana kimia wana te. Ils souffrent leur biso tout sobela pourquoi poto fandi na système wana yango na biso tout so lingala yango na papa na nga Yesu pe akufaki po akufaki na kati ya système ya motema ya mabe nde yango na nde nazo obsebino papa lobi na nga c'est Israël oto bengaka Congo yango na tozomona bitumba oyo ezali troisième guerre mondiale jusqu'à monopole ekota na Congo soki Congo nazolo bango lelo na fongoli maboko na nga comme na fongoli motema na ngai soki Congo azui kombo ya royaume Congo te ya Israël te na yebisa bino le monde va finir mal. Nana lelo moko tango président tango Kabila Mose ayaki na pouvoir na baguerre wana elekaki wana par l'influence des Rwandais boye biango ba Burundais bana po lelo toza côté Rwanda oyebi que président Clinton a voyagé na bon nzamba zoro banango kokolsa ba makambo wana te mais na yebisa bino na mukuse pona na tanga ba komba ba ya batute mais na yebisa bino il y a eu plus de 800 investisseurs américains oyo bayaki ko investir na Rwanda. Et puis l'investissement à Rwanda oyebi e kozaki destruction nini na kati ya Congo. bango ne surtout misu na bango ezaka na Congo même peuple congolais vraiment bokoyi ko fongola misu te bokoyi ko fongola misu te botala nanu ba nation nyonso ba grande puissance nyonso misu na bango eza na Congo. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour et bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles internautes. Nous aimons beaucoup de l'amour de Christ. C'est la vôtre. Toujours à mon poste, c'est la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, ici en France, avec mes deux invités. Je suis très contente parce que vous êtes là en 2023. Il n'y a que de bonnes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce que Jésus revient bientôt. Mais avant toute chose, retournons à la régie prendre un élément. Et je vais vous présenter mes invités qui sont déjà ici sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de l'église Mission Évangélique Bethel qui est dirigée par la servante de Dieu, la prophétesse Myriam. Elle est accompagnée avec l'ancien Gilbert. Sans plus tarder, donnez-nous ces cantiques, la régie, et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Merci maman Angèle et Manuela Pambolayo, merci. Et bien aimé, tokomisiko na tango na biso tolia kabile na biso ya molimo, to fongola matoi spirituel na biso pona koyoka, to fongola miso spirituel na biso pona komona vérité ya liloba,
tofongola mitema na biso bien-aimé po ete le pain de vie akovanda kati na mitema na biso. Na yango na peuple de Dieu tokoyamba o azali mokili, o azali loboko ya Nzambe, o azali mokokisami, o azali bolimbisi, le roi des rois, Papa Emmanuel David Elinzeza. Bana na o bazali na nzala, bazali na posa ya kolia bilei omemeli biso na mokolo ya lelo, liloba epesameli yo le roi David na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen, maman, juge Deborah Ponako, perception de loba oyo, papa na biso, akaniseki pona biso na mokola lelo pona na banana ye. Merci lisusu pona ba chantre oyo bayembi pona na biso, oyo ba pesi bénédiction na kati ya ndako ya Nzambe, topamboli pe ba serviteur oyo bazali ba portre ya Nzambe ba invité na biso na kati ya royaume ya Jésus-Christ de Nazareth. Lokumu ya Nzambe ezonga na kati na Nzambe na mapamboli na maso azopesa biso. Merci mingi mama na biso juge Deborah pona ko concentre nga na liloba oyo lelo. Merci beaucoup. Toko sambela papa na biso apesa biso énergie ya koloba pe apesa biso nzela pe ye azala mwinda na kati ya liloba oyo, ye azala mobongisami po azali mokokisami, ye azali sukisa po ye abandelaka nzela na ye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père de l'éternité, nous venons en toi aujourd'hui. Nous nous agenouillons à cause de ton nom, à cause de ton amour, car tu nous as aimés avant la création. Tu as connu toutes choses dans ta main, au profondément de ta main, que tu as créé toutes choses avant que tu fasses la création. C'est pour cela que moi-même je dis que mon Dieu est hors de la création, parce qu'il a déjà établi, il a fait toutes les choses afin que ce monde existe aujourd'hui. Ni n'a été exalté, ni n'a été fait, ni n'a été vu, établi. Il n'y a que toi, Seigneur, Père de gloire, que tu nous as manifesté la grandeur de tes bontés. Aujourd'hui, je pose même la question, pourquoi ce monde ne te comprend pas? Pourquoi ce monde ne te voit pas? Pourquoi ce monde ne te cherche pas? Car mon Père Christ, quand il était arrivé, il t'avait dit, Père, c'est moi seulement qui te connais. Parce que Christ a vu que le monde ne te s'agissait pas. Aujourd'hui, tu as envoyé Christ, au même Christ qui est Emmanuel, qui est venu à son fils Emmanuel. Mais maintenant, Emmanuel est venu avec le nom qui est Dieu. Qui est Dieu, ça c'est notre objectif principal. Ça c'est notre lumière de la vérité pour que nous vivons dans l'éternité de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est celui qui existe. Dieu est celui qui est éternel. Mais comment on peut connaître qui est l'éternel? Parce que les gens font des bêtises, font des péchés, mais sans connaître que nous portons Dieu avec nous. Nous portons Dieu à toutes nos activités parce que Dieu est éternel. Merci Père de l'éternité de nous démontrer cette façon quand même de parler aujourd'hui comme mon introduction dans ma prière. Père, devant ton trône de Sa Majesté, Papa, notre pays, le Congo, devient un pays fini, devient un pays enterré, jusqu'à toutes les extrémités de notre territoire congolais. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui que la victoire, que la puissance de la divinité de Alpha et l'Oméga, que tu nous as promis, c'est ça la puissance de la divinité qui nous conduira à notre destinée, qui nous amènera à notre succès. Aujourd'hui, notre succès est venu de la puissance de la divinité. Papa, tu nous as parlé beaucoup. Tu nous as enchaîné des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des bénédictions, des chaînes, plus que des montagnes. Mais le monde ne comprend pas. Seigneur, aujourd'hui, c'est le moment. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, le cœur de ton peuple, afin que nous s'agissons l'indépendance, nous s'agissons la libération, nous s'agissons l'opportunité, la bénédiction qui est au nom d'Emmanuel,
qui est notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, ne voyez plus, Seigneur, ne voyez plus la mentalité des hommes, mais voyez toi-même, Seigneur, car tu es la parole au commencement, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tout bon de Lyon Zambé, Olimbisa biso bana na yo, toza toujours seko na yo, togolongo ndenge nini, po to uti na image na yo, to tikali seko na image na yo, moka kolongo la image na yo azalite, surtout na mabele oyo yo kosala Congo, nesika yo lingaki Congo ezala, na plateforme oyo tie makambo na yo, au nom de Jésus-Christ, to commission na kombo na Yesu tolobi, amen. Kembo na Yesu. Amen. Shalom, 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 le bienvenant, le bienveillant dans le royaume de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, Shalom, papa. shalom, Shalom, Alléluia. Omoni, nazomona maman et Gracia a pu déjà réponse. Namoni image na maman Gracia a pu réponse. Mais nous voyons que nous avons réponse. Amen, papa. Omoni na kende nanu na thème ya lelo. Na kende nanu ya thème lelo toza magami ke na lo mo pousser parce que dans tozo lo ba mingi bozo saisir en wote ni les autres changer. C'est mieux to lo ba ata mo mukie mwana mukie to mukolo to papa na na koki na yo pe ko recommencer ngo ata 5 fois, ça dépend quoi. Ozo mona thème lelo zali 43e bataillon rwandais a envahi le Congo tout entier sous le pouvoir de l'instabilité. Je recommence, 43e bataillon rwandais a envahi le Congo tout entier sous le pouvoir d'instabilité. Naïb Sabinon. Et ça, nous avons souci. Et ça, nous avons moisi. Oh, bazo linga babala ye. Tant mobala ye pour bala moisi. Ce qui mobala lobi na ye pour na bala yo. Ba okene pe na ba famille. Ba retourna moisi. Ba tuna mobala pe na te mobala za déjà un peu mobala ndali. Ni moisi. Ba retourna moisi. Est-ce que o linga mobala yo? L'accès biso lembo ko yo linga mobala. Moi ça a repesa mai to avec sa famille na ye pour faire ça d'autres bilo mo kande ngwana. Hein? Donc, moi, c'est des moutazalaka cause à mariage. C'est la même chose. Sauf que moi, ça l'ingé mobilité. Donc, moi, on a pas mariage, moussoso. N'attend un mariage, moi, ça qui me pour moi, ça y est pas qui mobilité. Aïe pas qui mobilité, à mon qui était, aïe ko kima. Ba kimi si, ba cause c'est belle. Ba cause me soupe cause à la satanique. Satanique a détourné esprit à moi si do bablo mo ngwana. Bon. Cause ezali moi si. Nzamba lobi na chapitre to lobaki o to utaki koloba liboso papa bakana ko tangela so verset Dieu est first of all. Donc premièrement Nzambe aza mobali ya mabele. Nzambe aza mobali ya mabele. Sikoyo Nzambe il faut akita na mabele. Il faut akita na mabele o ezali mwasi na ye. Soki mabele elingi kondima Nzambe te, Nzambe ako forcer ko yamba mwasi na ye ndenge nini. Yango na pesi bino exemple ya mariage. Pesi bino exemple ya mariage. Soki Nzambe asalaki mabele pona batu. Nzambe asalaki mabele pona ye te. Pona batu asalaki likolo pona ye arene na likolo. Mais mabele pona batu. Po yaza esprit batu baza cher musuni siko Nzambe amoni ke mabele ba corrompre ngo Satana ayeko bala mabele Satana ayeko dominer mabele na ndenge nyonso
okokende sika nyonso salite, okokende sika nyonso méchanceté, okokende tango nazaki na Congo, nzambe azoloba nanga otia mutu kote poison ezali, obalola bo poison ezali, nalobaki yango. Donc mabe eleki tellement trop. Pona nini? Po toza koyeba loi ya nzambe te. Nzambe wazali qui est Dieu, tozo yeba yete. Biso tozo kaka nzambe na moment tozo kende l'église. Ndi tozo kende kolinga nzambe. Tozo linga kaka nzambe na moment oyo fona sambela nzambe. Na moment oyo ifona sala communion na nga na nzambe. Na moment oyo ifona pesa sadaka offrande na ngai na nzambe. Non. Nzambe il faut vivre na ye éternellement. Sans cesse, éternellement, parce que Dieu t'a créé pour que toi tu le serves. Wana sikoyo na longo na passage wana. Sikoyo tokendi kambo ya munene oyo eza na Congo. Na kobeta na prophétie moko avant na kende na oyo, prophétie moko nzamba lakisa po na Congo. Na kati ya prophétie wana toke na ambassade ya Congo. Toke na ambassade ya Congo, tokokuta babwaka biloko ya ambassade ya Congo na balabala. Congo ekufi. Siko biloko ya ambassade ya Congo eke wapi? Oh, mama moko congolaise na mbali na ye bazwi yango bakena wana appartement na ye. Na kende kiti na kati appartement na na kokuta biloko mususu bayiba, biloko mususu, donc Congo divisé en pièces totales. Oya zui oyo, oya zui oyo, oya eza révélation eleki déjà bambola. Oya zui oyo elekaki. Siko nazo kita na mawa. Na tuni nzambe. Sikoyo Congo ekufi. Mola nanga malamu. Congo ekufi. Quel est le nouveau nom? Le nouveau nom. Oyo yo ozako restaurer ma belle na yo. Po na yebi ke Congo ekufi na système. Mais na ma belle Congo ekufi te. Na ma belle parce que ma belle za Emmanuel. Ezali yo nzambe. Na ma belle Congo ekoki kokufa te. Parce que yo ndo sala ma belle. Kombo nini ya sika oyo yo lingi ozongisa Congo na yoki na matoi nanga au nom de Jésus. Israël. Yangona na otoloba na mama Gracia opesi ngai réponse na elembo yo nga na moni. Kombo ya Israël. Na kena point ya mibale. Kombo ya Israël eye après na moment ya Jacob. Mais kombo ya royaume Congo oyo papa nanga lobaki. Le Congo sans le royaume Congo. Le Congo sans royaume Congo. Na ibisabino ekozalaka musufra. Bato bako kufa bako yaka Congo ekosila. Congo ekozalaka kaka instabilité. Le pouvoir d'instabilité zane ezali guerre, ezali corruption, ezali force religion, bakamba kobikula babiloko bele. Et puis na tribalisme, ezali racisme. Donc ezana 4 points essentiels o ezana Congo o yena 4 maseke na tango ya Zacharie. Yangona nzambe pa atindi les 4 forgerons bayako zongisa Congo mukili. Na yena bisabino lo moko important. Dieu a fait toutes les choses à partir de l'Israël, qui est le Congo. Israël, Jacob. Israël, c'est la parole de Dieu. Israël, c'est l'homme qui vous parle maintenant. C'est l'esprit créateur. Israël, c'est lui le commencement de toutes connaissances dans le monde. Je déclare ça aujourd'hui. Israël, c'est là où Dieu a mis son amour. Dieu a créé toutes les choses à partir de l'Israël, qui est le Congo. Le Congo est Israël central d'origine de sa création. Maintenant, bato oya mayele ya mabe
na bandoki na bango bayebaki ke mboka na bino Congo mais ça monopole ya mokili mobimba. Quand le Congo souffre, tout le monde est manifesté le mal. Atam na bisengoni nezoleka na mokili mais na semi tema bazana ba problème. Ata bazo sepela bazo tamula na bavion bazo sala oyo balingi basala mais na yebisa bino bazana kimia te oyo bazo benga la joie d'Israël, la joie israélite bazana yango te bazana kimia wana te. Ils souffrent leur biso tout zobela pourquoi poto fandi na système wana yangona biso tout zoningala yangona papa na nga Yesu pe akufaki po akufaki na kati ya système ya motema ya mabe nde yangona nde nazo obsebino papa lobi na nga c'est Israël oto bengaka Congo yangona tozomona bitumba oyo ezali 3e guerre mondiale jusqu'à monopole ekota na Congo soki Congo nazolo bango lelo na fongoli maboko na nga comme na fongoli motema na ngai soki Congo azi kombo ya royaume Congo te ya Israël te na yebisabino le monde va finir mal. Cette génération va beaucoup souffrir. Je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nazolo banazo kosate eza biloko na solo na nzambe ya likolo na mabele. Ozomona siko na lingi na pesa bino pona neni lelo makambo eseleki nango bino bozo kosimba ngo te na yebisa bino histoire eza lelo yango pona ngina lobango mingi te tokendeka na mukuse kaka oyebi na butu na nga ya lelo butu mobimba nazomona 43e bataillon militaire bataillon de Rwandais 43e bataillon rwandais bandik ba 40 41 42 mais 43e oyo na moni na bekritir na ngabo na liboso ya misu na ngai boyo 43e bataillon rwandais et envahir Congo mobimba bisika nyonso nazokende pona mona ata système congolais. Il n'existe plus le système congolais. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Et si nous sommes nazo mona baza déjà envahi ba building ba mire moko comme na couleur verte il y a très longtemps système ezakaka rwandais ba congolais bango moko kutu bazo mona na mingi te baza déjà envahi ba donc baza déjà serré et pas yozo kende kuna ba rwandais bazo surveiller et c'est la monnaie locata ba 2 3 fois même 4 fois na zo sabino osomona mais oya lelo elekele kingai na bi pona lobango. Donc na yebisa bino mabele nyonso ya Congo etondi diablesse bondoki. Donc ezana ba gouvernement sur place na lobi bien na Congo même le gouvernement est corrompu, pas seulement corrompu, systématisé. Donc écoutez le système. Attention à la Rwandais, mais système y a ba Rwandais et c'est tondi na mabele ya Congo. Ba koti na ba région nyonso. Ba bandi kota na ba Congolais. Mais na yebisa bino ezama wa. Donc nazo yebisa bino mais et loko pesi bango kanda pour lelo papa na ngala sanga biloko yo. Ezaka ka moko ezali kombo ya royaume Congo ou bien Israël parce que Nzambe asali eloko nyonso na royaume Congo, sceptre de l'indépendance, le sceptre du pouvoir du royaume Congo. Oh papa nanga sa pesingai. Bokomona ngo. Le sceptre, ce pouvoir puissant, na lobi bien, ce pouvoir avec autorité suprême élevée. Oh wuti na likolo. Oh na keneki ko zona loboko ya Jésus Christ de Nazareth. Na likolo awana sete. Na keneki ko kuta Yesu na kembo na likolo. Na kembo batuba basi bafandi koto mibali koto yo. Mais Jésus zolo balanga oyeto partager. Nana bi ah yo mo konta ba konti to partager ni na sa motema na zoko ko kutu koloba te. Yesu aza mo konzi nazo yebisa bino. Bomo na kaka teke poto zolo ba kombo ya Yesu. Tozo sakana nango.
mais kala mingi te mingi bakolekana mpona nkombo wana oyo basakani nango oyo basali nango n'importe quoi nazoyebisa bino nkombo ya nzambe batangaka ngo 20 te apesanga pouvoir wana nakiti nango na mabele moko etikali na likolo moko etikali na loboko na nga apesi ngai na kiti nango. C'est ça le pouvoir de sceptre de l'autorité suprême. Nangina kene na royaume Congo. Royaume Congo de ezalaki avant Israël est manifesté. Royaume Congo ezalaki avant Nzambe aya kopesa Jacob Kombo ya Israël. C'est le royaume Congo qui existait avant. Royaume Congo fit exister, était fonctionnel depuis le 9 janvier 726. Nalobi bien, le 9 janvier 726. Date où vous avez révélation. C'est comme société. Natangi yango na babuku te, na yoki yango na batute, na bapasser te, mais na bolingo ya Nzambe. Na volonté ya papa na biso Nzambe. Ozomona yangona tozoloba lelo Congo akozonga kate nazopesa bino monopole nazopesa bino instruction nazopesa bino mayele bolongola buzoba bolongola orgueil ngape naza mutu lokola bino naza pe na nzoto lokola bino nayokaka pe pasi na melaka mai na liaka na lelaka pe namonaka pe pasi naza pe lokola bino me papa na nga aza na kati na ngai azosala mosala na ye ozomona mpona nini soki likambo malamu ye na mokili okomona na bamboka mosusu bato bayambaka yango me na Kongo eza kaka fo baboma likambo yango na Kongo eza kaka fo babundisa yango na Kongo eza kaka fo bayokelo jalousie na Kongo eza kaka fo batielo bapoison na Kongo eza kaka fo balinga kutu ozala te na mokili mpona nini? Parce que tolati kombo oyo eza ya biso te. Tolati kombo ya Congo oyo c'est français. Na yebisa bino ezali botutu, c'est la magique oyo mindele bayokani na bakonzi ya Congo pour changer le nom de Congo qui était commencement le Congo. Bino boyoko tiango Congo ya c'est hein? Congo, est-ce que nani oya yebi ayeba giteke Congo ezalaki royaume? Je pose la question d'abord. Qui ne savait pas que Congo était le royaume Congo? Nani ayeba kite? Bokene na ba siècle l'équipe, na ba dictionnaire, vous allez voir que le Congo était royaume. Hein? Nani ayeba kite? Royaume ngolo ba nini? Royaume ngolo ba Congo. Royaume ngolo ba Jésus. Hein? Comment toko yeba histoire ya mboko na biso te? Lelo toko teya bana na biso, bakoko na biso babandi kobota mabazoya. Toko teya bakoko na biso histoire nini na Congo? Quand notre pays fit royaume, mboko na biso zalaki royaume. Mutu nyonso alinga la président, mutu nyonso alinga la ministre, na boyite. Mais mboka oyo ezali ya yote. Ce pays, quand on dit royaume, c'est le roi des rois. C'est la nature propriétaire, la terre propriétaire de Jésus-Christ de Nazareth. Congo, c'est une nation exaltée dans le monde. C'est un pays privilégié depuis le commencement du monde. Mais ce Congo est boycotté. Na bino moko nano ba congolais, bo bimi ba traître, le bo bimi ba méchant. Il y a tant de choses mauvaises sur le total na mokili mobimba au Congo eza plus que les autres. Même là où on viole les femmes et les enfants, c'est au Congo. Là où on voit, on fait des trucs de bizarres des choses, c'est au Congo. Et pas y baso boma batou, le col bambois, au Congo. Un grand pays comme celui-là, pays où Nzambe a pesakana Abraham, le 12 tribus,
Genèse 12:3. Et kena bamindele. Jésus azoloba ngai. Azoloba ngai oyebi ba vigneron baza banani. Ce sont des blancs. Et puis à l'obi, Genèse 12:3 et c'est zongi en Afrique. Mais bino moko ba congolais, nous devons changer d'abord. Nzambe akoya ko tia puissance na ine ngona te. Ce qui bino pe bo tia responsabilité te. Mais Nzamba lobi bolinga te. Emmanuel ayeko sauver. Boyebi ninga o sauver nazo yebisabino. Nazo kende malembe. Nazo kende malembe. Terrain eza envahi. Natali ndenge mususu oye ezali ko récupérer mboka ezate. Nazo lobela bino ya solo. Oyebi ba dongolo miso yo nanga lobelo moko. Tango président tango Kabila Mose ayaki na pouvoir na baguerre wana elekaki wana. Par l'influence des Rwandais. Boye biango ba Burundais bana. Pour lelo to sa côté Rwanda. Oyebi que président Clinton a voyagé na bon nzamba zolo wanango kokolsa ba makambo wana te. Mais na yebi sabino na mukuse pona na tanga ba komba ba ya batute. Mais na yebi sabino il y a eu plus de 800 investisseurs américains oyo bayaki ko investir na Rwanda. Et puis l'investissement à Rwanda oyebi ekozaki destruction nini na kati ya Congo. Ngana saki na kati ya restaurant tozolia tozana ba américain. Ba américain bali oyebi soko ke na Rwanda. Omuna bansete balona kitoko vraiment tu ne peux pas Rwanda c'est kitoko le kata mboko to fa baso critiquer Congo. Nazo landa bango bien. Et puis là nazo sala na hôtel Hilton na Washington. Tango ba Rwanda bazo ya kosala ba complicité na bango po envahir mboka na biso. Mais baza ko yeba tenga nazo ka bango na Kiswahili muke ongala yebi nazo yo ka bango. Ndenge bazo te kamboka. Na niveau ya armée, ce sont des Rwandais. Na niveau ya la police, ce sont des Rwandais. Na niveau nyoso, ce sont des Rwandais. Na gouvernement, na pouvoir, ce sont des Rwandais. Nazolo bango clair. Je ne cache rien. Nazolo bango clair. Donc, et puis, et comme système rwandais, et comme 43e bataillon rwandais, le blanc sont là, la nation, bazawana na kati, po bazoka ba privilège na bino, ba richesse na bino, ba bomaka bana, ba keno zoka ba content, bazoka po ba téléphone, oh ba to bazo sa na prestige lelo. Donc ezo wuta na liwa ya bana, na makampasi ya batu, biso ba kolo richesse, tozo bimisa ba mbongo. Poto somba ngo biso ba kolo tokoko somba ngo te za ba cadeau pona biso na yebisa bino ba richesse na bino eza na richesse msuezo ya télécommunication mabanga puissament et qu'on a niveau satellite mais nzamba zo zela na no régime na ye kokisama nano osomona donc bino kona nyonso 43e bataillon rwandais et dominer monde yangona ba rwandais ba fanda bien. Ce que tu dis, bino ba congolais, mais déjà c'est pas implanter un système. Implanter un système, tu ne peux pas entrer là. C'est le système est déjà implanté. Donc la chose c'est bino. Mais le qu'on a ce que n'embang pour toujours ne quand mukuse po ba tananga ekoka. Tant que loko moko lelo na zo senga bino na ite soki likamoko zenga pona que na deuxième prophétie le soso likamoko na zo senga oyo nzambe esengeli akokisa oyo nzambe asa telami yango no moni nazo sala garde nazo tambola na Kongo mobimba mais na moni Kongo ezanvahi esike zate eloko nini tozo kende sikoyo tozo kende na destruction mondiale ndenge salami na moment ya Noé. Destruction oyo eko kundolana mabele eko longola ba ruine
Oh Jésus-Christ, je reviendrai restaurer la tente de David avec ses ruines. Yangona eko manifester. Soki bobandi komona makambo bano salama na Congo ke ba mabele bandi ko fungwama eza ba ruine epai ba kunda ba magie epai ba sala makambo mabe epai ba bando ko sala ba plan na bango bateka ba mabele nzamba bandi ko panza yango esika ba makanisi na bango ezali bazwa ba mboka wana bazwa ba mabele wana nzamba bandi ko panza yango abandi ko bebisa doko bebisa ba ruine eza pe projet ya mutu oya mabe makobenga ngo pe ruine ozomona kaka loko moko papa na biso alingi to reconnaître oyo ezobima na verset. Vous reconnaîtrez, mais vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. Une seule vérité, je vous dis aujourd'hui, que tous les Congolais acceptent le nom du royaume Congo qui est Israël. Acceptent le nom d'Israël. Ne vous appelez plus Congolais. Nazolo bango bien. Nazolo bango lelo. Ne vous appelez plus Congolais. Appelle-toi Israël. Appelle-toi royaume Congo. Je suis du royaume Congo. Je suis du royaume. Attention, le royaume est un problème. Ne vous appelle plus les Congolais avec ces C-là. Non. Non, la malédiction, voilà. C'est une malédiction piégée en dessous de la terre jusqu'en haut. Mais l'aigle, Jésus-Christ, qui est l'aigle, Namabele Azali, Alpha et l'Oméga, le commencement, la vie, le commencement qui est la fin. Le lion de la tribu de Juda, Naïb Sabino, Asa déjà, Azali Kolo, Ao, aigle, Azotala Nyoso, le Congo est pouti, et ça bizarre. Naïb Sabino, quand vous parlez Congolais, radio, Congolais vraiment moyen, Congolais savait banaye, le système a envahi, c'est ça. Miteme baby, il faut déterrer ça. N'appelle plus Congolais. Et ça là qui façon pour détruire bino, ba richesse. Et ça pour la richesse, mais Ezali mboka ya bénédiction. Israël c'est un pays béni. Israël c'est un nom béni. Oya ko pambola yo, ngai na komona ina ko pambola yo. Oya ko ako modirio na ko modirie. Nakanisi nazala mingi te na ngana Sabino. Aujourd'hui bana Yesu. Le Congo appartient à notre Dieu. Dieu a créé toutes choses à partir du Congo. Dieu a créé Adam et Ève à partir de l'Israël, le Congo. L'Israël, c'est qui? L'Israël, Aza Emmanuel, Aza Sion. Sion. C'est là où Dieu fait ses choses. Mais au Congo, il a choisi la terre du Congo pour qu'il fasse ses histoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembona Yesu. Na prophétie kanga ngana yebisabino. Oh Nzambe azolo belangawa. Ezalaki mercredi le 25 janvier. Ainsi dit l'Éternel, quand leur temps sera venu, ils vont confesser, mais tous seront partis. Nzambe zoloba, oh nyonso bazo sala balingi basala. Mais tango l'air na bango ekokokisama. Bako mona moto wana ezoya boye. Bako banda ko confesser, mais ekozala trop tard. Bako mona yango. Nangina loba, na tango ya Noé, tango délige bandaki. Et c'est bato basenga ki ba pardon te. Les gens n'ont pas demandé pardon parce que bana ozinda déjà. Maï bandoya. Tundi magite ya solo. Nzambe limbiso. Tous étaient partis. Bako koma lokola matiti to banga nzambe na lobi bien. Et la peur de Dieu. Toza la paix na bolingo na kati na biso po bolingo nde ezali
ezali plateforme na biso po nzamba yamba biso. Ozomona tobosa na bolingo te. Il ne faut pas oublier, enlever la méchanceté, retour, revanche, nini. Soyez vraiment dans la bienveillance de l'Éternel. Mais consigne, to banda lelo koloba, que moi je suis israélite. Acceptons ça. Ngai balingai ba bomanga na avion, ko uta na Kinshasa, Addis Ababa, Kinshasa te ko uta États-Unis, Addis Ababa, ba piéger avion na likolo avant 1 heure de tanto comme na Kinshasa, ba pine bandi ko chauffer. Ba mama maite bazalaki na se ba mona ke événement wana aéroport etonde kina na kubanga makasi. Donc ozomona mais baningaki ba vaira ngo. Deuxième Ethiopian Airlines ngaki kukufa dans 2 semaines. Mais oyebike nzambe na biso azali nzambe. Oyo zali plan ya nzambe moto moko te akokoka yango. Yango na nzambe alobaki oyo nyonso bakanelaki yo liwa ya avion bango nyonso na kolekisa bango. Nde yango na tozomona ke Congo ata tozo souffrir nazoloba Congo oyo ya sete oyo ya ka Israël ata soki tozo souffrir mais fortune ya le pain de vie eza bino ba Congolais. La richesse du monde appartient à vous. L'opportunité du monde ya mokili mobimba esalami na bino. Tala kaka Israël ndenge nzamba sali yango po nzamba zala ko bomba alingaki pe kolakisa bamindele makambo te bomba Congo yango na batala bamboka misusu mais Israël batala yango vraiment te po ye moko alingaki abomba ngo. Ozomona nakanisi nazala makambo mingi te yango nanga loba nakanisi mama Nelly na komi na minute boni. Papa, il y a encore du temps. Normalement, aussi, c'est 21h34. 34, hein? Si on a sali combien de minutes? Ça, déjà 1 heure. On a sali 1 heure? Oui. Donc, on a clôturé alors. Nakanisi to pemi wana. Nakozongisa liloba epa ya mama na biso juge Deborah. Apesa biso conseil na ye et puis programme et continue na kombo ya Yesu tolobi amen 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 kembo na Yesu Amen. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Merci, merci, les rois des rois, les rois David, Kopé Sanga Liloba. Vraiment, révélation me met les bisous lelo et ça lui passe dans mon thème. Mais, balinga te, Emmanuel a été sauvé. Merci, les rois des rois. Ba Nzambe, papa a pété biso. Titre na biso ya mokolo lelo na bandeko bakoti na retard. 43e bataillon rwandais a envahi le Congo tout entier. C'est le pouvoir de l'instabilité au pays. Na ebandeli papa apesaki biso exemple ya mwasi oyo baye po babala ye. Mwasi soki baye kobala ye bakotuna mwasi elembo nini ezolakisa ke olingi mobali wana. Mwasi nde mutu akoyeba soki alingi mobali wana ube alingi ye te. Pe papa alobi lolenge moko Nzambe azali mobali ya mabele. Sikoyo Nzambe aye na mabele. Akiti na mabele. Akiti na mabele na mwasi na ye mabele. Mais sikoyo mabele papa alobi mabele ezalaki corrompi. Mabele ezali corrompi na Satan. Mabe eleki mingi po tozali koyeba loi ya Nzambe te. Tozali koyeba kaka Nzambe te soki tozokende. Tozali koyeba kaka Nzambe te
tokendaka ba église topesaka ba offrande topesaka makambo na biso nyonso me tozoyeba kaka nzambe te. Il faut toyeba tovivre na nzambe éternellement. Pe papa atalisi biso lisusu apesi biso prophétie oyo ya ambassade ndenge akendeki na ambassade ya Congo babwaka biloko nyonso. Vraiment ezali pasi mingi. Congo ekufa na système mais mabele ya Congo ekufa te. Po mabele ya Congo ezali ye moko nzambe, mabele ekoki kokufa te. Mabele ekoki kokufa te. Papa atalisi biso na lolenge oyo mpona ete Congo ebonga. Congo il faut alata kombo ya ka. Baye kolatisa biso Congo ya lettre C. Papa alobi lettre C wana ezali malédiction oyo bamindele bamemela biso na mboka Congo. Bien aimé, toyoka conseil le roi des rois ekopesa biso. Ezali mpona bolamu na biso ba Congolais. Moyini Satana ayebi Congo ezali nini? Parce que Nzambe asala eloko nyonso to a partir ya Congo. Congo ezala depuis le 9 janvier 726. Congo ezala. Pona lelo Congo ebonga, peuple de Dieu, il faut to lata kombo ya Congo avec K. Pour Israël, papa lobi to linga lisusu babenga biso ba Congolais ya CT. Eza ba malédiction. Eza ba malédiction pe biso to lati. Soki tozo ndima ba kombo ya C wana Congo ya C. To linga kango lisusu te. Pe papa talisi biso lobi bataillon rwandais etondi na Congo mobimba. Donc esika nyonso tokomi kaka système ya ba rwandais. Okei na gouvernement ba rwandais. Okei na politique ba rwandais. Donc papa lobi amoni ba Congolais kutu baza na bango mokie. Peuple de Dieu, bandeko na biso tolamuka. Tolamuka quand même na pongi. Tolamuka na pongi, tozola na pongi mingi. Nzambe aye na Congo. Nzambe aye pa sauver biso bandeko na biso ba Congolais. Mais tolingi te. Tolingi tozala sauver te. Na yebi te peuple de Dieu. Biso tozala ba mboka lokola ba poto oyo. Toyebi ba peuple tobengaka ba manouche. Baza ba peuple moko batambolaka par-ci par-là, baza na esika ya kovanda te. Ozanga mabele eza pasi. Tobunda pona mabele na biso. Mboka neza mboka na biso. Système ya bataillon papa lobi système wana evandi ya bataillon parce que eza na ba vignerons baza na kati. To ba nation nyonso tu baza na kati. Parce que bayebi Congo eza nini na Nzambe. Congo eza ye moko Jésus Christ. Yango na bato ko bundisa Congo. Bayebi ke bénédiction ya mokili mobimba eza na Congo. Papa lobi malgré tout ba Congolais bazomona pasi, mokili pe bazo souffrir. Bazo souffrir. Po Congo pe bazo souffrir, mokili mobimba pe bazo souffrir. Yango na peuple de Dieu, vraiment o eza message moko ya monene o papa amemeli biso na mokolo ya lelo. Eza message ya motuya. Biso nyonso, papa lobi tondima kombo ya Israël. Tomi benga lisusu Congo ya CT. Tolongola yango ezali ba malédiction. Ezali façon pona ko détruire biso. Po bayebaki Congo ezali royaume béni. Ezali royaume béni. Pe papa talisi biso lisusu alobi apesi biso sous révélation oyo alobi na biso quand l'air temps sera venu. Papa apesi biso révélation wana. Oyo nyonso balingi basala. Mais kasi tango nango ekokoka. Tango na bango ekokoka. Ekozala déjà trop tard. Bakosenga pardon. Na lolenge oyo batu pe basengaki pardon na tango ya Noé. Mais ezalaki trop tard. Noé akangaki déjà porte. Nzambe moko mzakangaki déjà porte. Ezalaki déjà trop tard. Na yango na bana Nzambe. Vraiment ba Congolais eza pona biso. Eza pona bolamu na biso ba Congolais. Poto zala sauver. Poto zala sauver.
tolongola kombo ya se wana Congo se gouvernement congolais tolongola ba orgueil oyo ezanga ntina tolongola ba haine oyo ezanga ntina na ntango ya kala bana Israel babandaki kotambola na Nzambe eloko nyonso tu bakosala bakoya kosenga conseil epai ya Nzambe. Il n'y a qu'un seul conseil de Dieu. Il est mieux que mieux. Il est mieux que mieux. Toyoka mongongo ya Nzambe, toyoka les messagers de Dieu. Makambo o azolo banabiso. Makambo azolo banabiso. C'est la vérité. Ezali vérité. Ezali vérité bana Nzambe. Soki tolongoli Congo ya sete, Congo ekobonga kaka te. Eza malamu te. Yango wana bandeko na ngai, papa lobi ata tozali ko souffrir, mais richesse ya mokili ezali kaka na Congo. Ezali kaka na Congo. Mais o ezali plein ya Nzambe, moto moko akoyi kolongola ngo azali te. Na lolenge papa lobi na biso lelo soki tomoni Congo ebani ba mabulu ebani ko pasuka banini bani. Soki tomonaki yango ebandaki déjà na ruta Matadi. Tomonaki yango ebandi déjà. Mais kozali susu pire na lolenge papa ndenge alobi nyonso tuna pona kosokola ba ruine pona kolongola mabe oyo nyonso tu moyini satana aya kotia na mboka na biso. Bango nyonso tu misu na bango eza kaka na Congo. Même peuple congolais vraiment bokoyi kofongola misu te. Bokoyi kofongola misu te botala nanu ba nation nyonso. Ba nation nyonso. Ba grande puissance nyonso. Misu na bango eza na Congo. La mukape nanuti tola lipongi mingi vraiment o na kokaki ko bakisa na lolenge papa uti kolobela biso sikoyo esali pasi na motema pona biso ba congolais tolingi koyoka te tozali peuple moko motema eza makasi mingi toza bateti o elobi nango papa Nzamba tali Congo mobimba. Amoni ata moko akokani na christicien azate. Moko te. Tala Congo ndenge eza munene. Me moko akokani na christicien azate. Eza pasi mingi ba na Nzambe. Toyeba ko changer mitema na biso. Toyeba ko bongola mitema na biso parce que le temps est mauvais. Tokomi na temps oyo eza temps ya Noé. Kokanisa te ba richesse oyo zozwa bomengo oyo zozwa na Congo. Okokene nango na se ya libulu okokene nango te okotika eza nango na tina moko te. Luka ozwa o gagner Jésus Christ na vie na yo. Luka o gagner vie éternelle na vie na yo. Wana noza na richesse munene kati na bomoi na yo. Mais yo soko vandeli kaka olobi na vandi kaka pona kaka ba ngeli pona kaka biloko ya mokili oyo ekotikala oza ko se tromper. Oza ko se tromper mwana Nzambe. Okende na moto oyo esilaka te. Merci bana Nzambe. Vraiment tika ete papa na biso lokumu na kembo zonga kati na maboko na ya Nzambe, le roi des rois. Merci mon Dieu. Merci. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ma passe na motema. Na yango wana peuple de Dieu na koleka kopesa liloba na ngai epai ya Pasteur Bagana. Pasteur Bagana akokumba biso na lusambo otopema na mokolo ya lelo et Pasteur Bagana akomema biso na Sainte Seine. Pasteur Bagana aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafu